Bonsoir, bonjour na moto nyonso oyo akolanda video na nga na mokolo ya lelo. Ngai mama Bijou D'or na memeli bino kaka lisolo ya mwana mwasi moko boye na mboka ya Congo kuna. Mwana mwasi wana azalaka heureuse te. Na miso ya bato boye akomi kosaka neti alakisaka lokola aza heureuse, nzoka azalaka na ye vraiment heureuse te. Parce que vie ya kovanda ya kovanda ndenge avandaka, aza na bana soki 8 na bana na ye 8 wana tolobaki 6 akontaka na bango neti te. 6 wana bakoma lokola ye mpona ye amonaka neti 6 wana bakoma inutile, akoma kotalela kaka mibale ya mike. Mama wana akoma neti motema mabe na bana baninga. Ndeko na ye moko ya mobali pe aza na bana. Ye sikoyo mama wana akomaki alingaka te bana ya ndeko na ye ya mobali bato bakumisa bango. Mpona ye lokola ye aza na mwa ba moyen na ye, akoma sikoyo kolingaki bana ya ndeko na ye ya mobali wana bazala kaka lokola ba inutile. Mwana na ye ya mobali atindaka bango. Donc soki bango bapesi soki mwana na ya mobali apesi ba oyo ya o baza ba inutile wana, soki apesi bango bilamba te, bana wana bakovivre te. Soki bapesi bango biloko kolia te, bana wana ya ndeko na ya mobali bakovivre te. Sikoyo mama oyo abota bana 8 akomi sikoyo komona ke bana ya ndeko na ya mobali Nzambe azopambola bango. Surtout moko azalaki wana ya liboso, mwana ngo aza vraiment mwana esprit oyo balobaki mobola teti. Atanga pe ba classe na ye, mwana ngo avenir penza ya lobi kwa po azwa mwa diplôme. Mais bana na ye ya ba liboso nyonso tu wana baza ta na ba diplôme te, baza vraiment na eloko te, bakontaka kaka na mwa mike mike mama na bango azwaka. Ye soki apesi bana na ye mbongo te, bana pe moye ba vivre ezali te. Mais au contraire, siko bana ndeko na ya mobali wana, mwana ndeko na ya mobali wana moko oyo babola teti wana, akende classe, azwa mwa mosala na ye, azwa bandeko na ye, afandisa bango mwa vie moko posé. Puis mwana ngo soko moni mwana ngo propre, mwana ngo kitoko. Siko ndeko wana ya mwasi akoma motema mabe, akoma penza motema mabe contre bana wana oyo babola teti. Donc makambo nyonso tosalaka na se awa efutamaka kaka na se. Yo olingi kaka yo ozala bien, yo olingi kaka ki bana na yo nde bamatela bana baninga, Nzambe pe akolakisa yo pe au contraire, parce que Nzambe nde mutu apambolaka. Et puis ndeko na biso ya mwasi wana azwa na ye penza kala mingi te, awuti kozwa kaka kala mingi te awa, mais donc alingi kokonza. Donc bato nyonso tu bazala na se na ye, alingi te ayokaki mutu oyo azodebrouye vie malamu. Soki ayoki ke yo mpo ozodebrouye vie malamu na kote na yo, mwana mwasi wana azalaka na motema mabe, alingi kaka ye nde azala malamu. Donc naye kobetela bino kaka mwa lisolo oyo, na mokili kolingaka kaka yo te. Balobaka le panier circule encore. Mutu nyonso to aza na moma na ye, aza pe na ngonga na ye, epi tina te eza na tina. Yo na mokili olingi kaka ya yo bana bazala malamu, ya baninga bazala mabe, Nzambe akokonfondre yo. Epi bana na ye nyonso to aza na mwana moko ya mwasi, mwana na mwasi akokozala na ye baza mama parce que aza déjà na ba 30 et quelques. Mais azo dépendre kaka na mama na ye, azaka asimba kitunga ya mama na ye, aza na lutu te, na sani te, na eloko te. Mais au contraire, bana baninga bazoluka pe vie na bandenge na bango. Donc ba mama mingi pe bakoma pe kolia pe bambongo ya bana. Donc ezalaka pe bien ovandi boye, mwana moko akabelo mwa 5000, mwana moko akabelo mwa voiture, esalaka bien. Yango biso ba mama ifo tozala mitema malamu. Zala motema na bana baninga po Nzambe pe apambola ya yo.
nzambe akopambola ya yo soki yo oza motema malamu na bana baninga. Linga mwana nyonso tu abonga la vie parce que on sait jamais. Lakisa mpenza bana, pesa bana éducation ya malamu. Kolakisa bana te makambo kofinga bamikolo eza malamu te parce que yango nde oyo ndeko na biso ya mwasi aza champion. Yebe ya bana ye bafinga bato mpenza. Donc ezowuta na mama na bango. Mama beja lobi toyeba ndeni ya kovivre parce que nzambe atalaka partout, akoki kaka kotala bino te. Nzambe aza na devoir ya bato ebele. Merci.